na ozo ba pre ba trophée blo pamba pambo tout ba docteur on aussi ya na mikumi sorte na pesi ndakisa so yozo zelani mabe e antoa kanzambe po yeba e mate abi mkoto vana ne bonga mula ibato nyoso ba mata likolo kozwa mibeko nzambe ba yeba ke na sini wana aye kokuta batu nzala pesi bango mapa kena zo ba plan na kilongo na kota makambo na mona kuna eza permis pour na lo bona télévision. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Koleke mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo mabena na makomi Bonjour, bonsoir, très chers internautes et tous ceux-là qui aiment le Nazaréen. C'est la vôtre, la princesse de l'éternel maman Tiffany Mokwa. Donc cette émission Microfer, vous savez que aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un homme, mais je vais présenter mon invité juste après cet élément que va nous balancer la régie. Je tiens déjà à vous informer que Régie Simam Namaboko, il y a Gédéon Alpha, que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà pourquoi, juste au début de cette émission, je demande à tous ceux-là qui nous suivent, parce que la zone d'ombre est au Koya. Vous savez, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Vérité, vérité, excusez, mais réjouissons-nous à travers ces cantiques que nous balance la régie et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Katela, Yambaloya taba pascal bakokata. Allez, Katela, okay, Nazokatela nzambe lo sako na sesiko. Nazokatela lo sako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tikela katela. S'il vous plaît, Olingi Lipal, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bona Nini. Tout autour à papa Mabezali, Yanzambe. Mais c'est normal, papa Diangé n'a pas d'accident.
Papa Dialunga la salle accident, azoya ma mariage. Et ça, symbole à Rolakisa, ba purifier entourage. Nzamba zoka bato mabe atie bango na pembeni po abenda assisser bango mabe asilisa afiono kusa bango osia ba pepa bango na jour moko te sa divinité ya fenzamia pour le grand boussole. Contredis-moi. Mutu baba kelembas oui faut baba kelembas kasi bato mabe bazawana. Nga komi kimbangisi na 2000 combien na tu so comprendre ngote. Papa Beladio aye. Nani so tanga Yesu. Tanga suba oyo bo baksa ebele. Na lubite ke batu bana kati ba mabe. Même mabe c'est belé. Oui. Banani o ba coopéraka ba yi ba corps ya papa Simon Kimbangu tango euti Lubumbashi. Oyebi mouvement ya surveillance Kimbangi se banda wana. Bandeko bazwaka ba ko batengela corps ti ba ye ti bazonga nde ba papa wana nde place mouvement wana bandaka. Na mboka esantu tababe bako. Mboka esantu. Memboke Santu nana salaki moyini obino bobengi moyi parce mon comme sous tolo bilango Satan les diables za mutu mususu moyini pas za mutu mususu desi pas za mutu mususu mukolo monzamba vandi amoni petit na yaye veza neni na osengo bu bayaka ayako sola na yete asa na bana na ye lingomba oyo papa Simo Kimbangu a defaki bato ki niala si 100% 99 baba ndoki na kamba. En général, au contenu non, pas Satana, Satana, ah, yo la dinga lisusu wa. Non ça y to oboka nga oyo sa ninya ote omoni na ye kona sa lingomba bi ah mais so osala lingomba nga na kocha babatu na nga ye. Tozongo na malongi te mama. Obanga no, obanga eza ko engager nga babimisa nga libanga yango. Omoni émission na yo omoni kaka to patara ma mutusa. Na uti kama yozo kate to pétition mambo ba Simo Kimbangu sozo continuer te banani bakimbangi c'est mususu bakimbangi c'est pas pétition oui na maintenant c'est tout kasi alati to lati varese moko c'est ça le problème to oyeba na te je pas dinga na ça bien non oyeba na bisala na natation bolati varese mais bobe te équipe moko yango ba radio na sala na panza na libanga muta bengi ngai na otanga même kombo ne awo. C'est un musicien, oui. Yondo zana kozo yoka te na pétition au monde na oboma yo. Musicien. Mais je te dis. Kimbangi c'est toi. Oui. Na zui vola, na bima na waya ni liboso ndako nanga na ozonga commettre bimelanga. Tant on a panzani bazui téléphone na ngai ba moni kombo boussole ba ba shege ba ebida ah so simbi papa c'est moi to bikati. Maman mula zalaki. Maman ko saïsa donc roloba pas moko rassembler maman mabota oui il m'a dit yango ndeta on bimi na kati ya pyramide na sali discours nanga ezalaki direct à roloba donc les a numérisé au discours nangai na tous les langues na arabe na ignorique na balangue nyonso na osela pe na bino to beta na internet Kimbangu babetaki Kimbangu nini na libota la signification ya Kimbangu ce qui nous le bani biso nyonso toyebi le lobby révélateur des choses cachées na vie bien sûr Kimbangu oyo ngala le gaza révélateur des choses cachées ye wana oyo toki ko inaugurer musée tata Kimbangu na kamba azan nzambe avant différence il y a d'autres Moses il y a ciel na tata Kimbangu avec lelo ti to solo la boiso to sisna bino to yo obenga papa Kimbangu wana na WhatsApp siko na vidéo aza ngala osi kolia na avant na tiso le venu Dieu papa Simon Kimbangu kianga ya quand boussole parce que l'autre bossa mokili aye na 4e génération tant on a suivi ce discours na kanisa ki barabe to balman bato minene ya nayela mokilo wala twana bakosanga na prison bapesi maboko mindele bali kolela bakiti le directeur wana yebisinga biloko oyo memaki eza nini nayesi bango na mini papa Kimbangu premier homme et dernier homme azwi tableau wana alobi bakotango mbala moko na couloir oyo elobi na réserve ya misenga na lobi non bakamera eza libanda bachaîne ya minene eza libanda bakonza mboka mokili bazolaka tozobima na bino libanda nde place kozwa photo ya famille et puis osala déclaration que tot Moses yo moko lobi aza premier papa Kimbangu
Voilà, Loulem, Azali na Kisasanga na Tiki, na Nemagite tableau, ou Yataka Mokonze Kolo, na musée, na ba pyramide na se. Parce que Yenda qui vont pas t'arriver, Azali comme témoin mon deux ans, Zambé. Yé la monarchie, Azali diplomate, tableau na Yezala Kiwana. Net au fini, il parle de l'union sur toute photo à famille, Azali déclaration à l'Obiboy. Bango bakangi biloko na yo te. Olobaki soki oye, bakozongisa biloko. Otongi musée. Bakonzi ya mboka ya Congo na l'Union africaine va permettre l'accord et salama na affaire étrangère na biso batindela bango fax. Musée mondial oyo bazotonga na Gizeh, place nakendaki na pyramide nakotaki ntina kati. Na Toutankhamon noir, Moïse noir, baprophète nyonso. D'ailleurs, les manuscrits ont été découverts 3000 ans après Jésus-Christ. Et ça, c'est la contradiction. Il y a des commentaires qui ont été dans la Bible, exprimés dans la Bible. La Bible, les Arabes, et ça, la Afrique, tout les Arabes, ils ont inventé le monde. Ceux qui ont fait la condition, petit à petit, ils ont fait la civilisation, tant aussi ici la déclaration, on a fait la salle Neuronius à la Kisaki Yango. Après, on a fait la bibliothèque d'Alexandrie, ça c'est l'archive à Moukilezali. Tout ça, les débats, des preuves scientifiques et amis dans le livre vert, l'histoire des tribalistes. Dans le livre vert, si tu as le baboué, il faut aussi la grande bibliothèque d'Alexandrie pour la vie. Parce que nous sommes à l'élo. Na zongi na grande bibliothèque d'Alexandrie na musée à civilisation bazomona tableau oyo ya papa Kimbangu premier homme secret wana ebiminde inauguration ekosalama je sais pas si na décembre na avril kaka ya grand musée du monde bakotia bafoto na yo na ya mama Kipazita mpona kolakisa ke le premier pharaon azali noir autaki awa makambo bolobaka na biso wi eza ya solo soki bakonzi bapermettre babiloko wana kozonga na oyo eza na Kervirin na oyo eza na Quai d'ailleurs na Quai na musée oyo eza na Paris ya Jacques Chirac na 2015 bawaki Yesu atambolaki na Jourdain ti na Afrique centrale na contredire bango nalobi azalaki nde na Congo abandaki kokende na Jourdain représentant ya musée wana azalaki wana acontredire yango te nazongi na bapapier nazongi na badiplôme oyo bapesi moi moke papa mosusu bino moko bolobaki yango makambo eza mosusu boloba en public te badimbangisi po tozala fier étant que scientifique nakoloba mpo na ngai po tozala courage ya kokanga baeglise yango ya kopesa makambo epa na yo mpo olakisi na mokili kozali nzambe vivant na motu ndenge ovandi boye papa nasokisi bongo na kombo ya tata mwana mpe tata moyi mosali. Merci, tentaki último chique. Pambate. Mwana riboso ya Noé. Azara kinai. Muito, hein? Pona mini crise tão importante que a riboso ya Abraham. Aqui me lagawa. Egipto. Sandalo di Abraham. Bota na yo bota bomo wapi? Kuna Joseph, katika saya kenda jikuna. Kuna pe bokonjeye komona na Joseph ministre. Avantage ni yangwana na onyo sokota kibo. Tata na ye, mama na ye, bandeko na ye. Égypte. Na hivi tusiwe na Europe ou bien Afrique? L'Afrique, hein? Siku ya bana. Tutta la réponse donc elle ni kulia na biso. On a nini pour continuer yo, foi mona. E como na be como na. Como na. E podia be. Eu não tô
Et tout ça, ma frère, ton ami, merci papa, ça m'a entendu. Ndé azoya bo monte ba bandero laisser matisa divinité ya Afiboussole. Bazui téléphone nga ba bengi. Wana yo moso financier ba matisa. Te bana bango moko ba ebele oyambi ma do ebisoni. Papa Simo ki mbombo ça ni te mwana folo bango ma ko lo bongo na. Na mkolo maisha alo bidoni. Na yambi bonga biso ba tuna ba question te hein. Na mwana papa Diangena muto akotina na politique eza papa Diangena. On a la député, c'est papa Diangena. Moi, je maman, tu vois le balikan Congo wana. Donc, tu sauras la fois. Moi, je m'a mingi. Donc, kaka maisha. Mais pas le kaka moyen. Et beaucoup ça n'a même na teremi boy. Parce qu'on attend wana. Donc, tu me sois robeta ni solo na yé. Tu vois yé. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Ma photo ezali wana mukolo maisha alobi so na kota na koma député ezaye so on a za oyo ezaye et puis na osa nini na ko renouveler na nani na papa Simo Kimbangu kiangani wana père na ngado mamsu na sala kana ekutu bino bokoye na kosi ba image ezeko kila kanimbiziko to défendre tina dernier souffle na beta accident ba bengi Papa Rouge, c'est l'un des serviteurs de Papa Simo Kimbangu. Ayambi phone. Donc, Papa Rouge a dit que si on a benga qui t'a benga on s'est accident, boussole la vanda qui a été na nose la naebaki. Ba memi na clinique. Ba memi na clinique, na ko zo boussole ba 3 heures et quelques. Nazo ka médecin ngazo ba wana sa hémorragie akufa na ye. Wana sangweke na Top Congo na RTG batelo anga sala accident akufa tout ça. Le mien, au moins bureau, secrétaire avant Dakar, à son vert à Komela. Oh! Kimbangiste. Au moins, nous avons un soi-disant au manager, au boy, avant de se battre plein. Tout ça, nous avons Koufa. Même dans Zambabé, au CP, on a l'ouah pour nous. So, au Sambela. Kimbangiste. Mais je te dis, parce que tu n'as pas de toi pour être découragé, battuté, non? Faut l'oba. Qu'on se le dise, maman. Au sali fait tipona ni muntu abenga kingana na loba ina la kisaye ngana so terminato so kinani ba no benga ngana na kimbateki
Laurent Kota mort. Donc il a papa, on a barua, tout ceci là. Nzamba linga échec ité. Koi abomaka nyama na soni. Peut-être les jours on a mais verbi bako chorani na bima 500 mais ça tout ni mozana obédience ni na PC code na bi boussole. Ali aluka bi maintenant ko pas été existé na bi existaka. Na kimbangi c'est na uchu tukama bia parta lelo na komi kimbangi na otanga kombonete. Alongwa na monde na bangwana akoma mwana papa Simon Kimba. Na bima na zo volanga moko no ba memaka ba mimange pa ndeko nanga moko tozaka na ye tout ça aye azongisi nga busolo bish loka bebe okufitika baloba tuna ba papa makesa tuna bandeko ba kosala émission ba basala publicité akufito yebaki yango 3-4e jour après na osala émission na papa makesa na même place no na bina kufite kosala erreur grave d'ailleurs kutu aye bisinga na sabino ke a memanga sur le colo nde na oke batika d'après na ozo ba ba trophée glo pamba pambo tout ba docteur ono so ya après na mikumi sorte na pesi ndakisa so yozo zelani mabe e antoa kanzambe po yeba e mate abi mkoto vana ne bonga mula ibato nyoso ba mata likolo kozwa mibeko nzambe ba yeba ke na signe wana aye kokuta batu nzala pesi bango mapa nde bakangaka bandoki na kimiala oyebi centenaire liboso banani ba feta kango eza ki bandoki kimiala date nango ezalaka ezaki liboso le 6 avril papa ki solo ki na papa ki mbango bakangi bandoki na vala kimiala na marché bandoki ya monde ezaki wa na Congo central pona ni ezaki na Congo central fallait kimiala ezala pe na ba bete kuna na Côte d'Ivoire fallait za na ba wolof kuna na Sénégal passer place nzambe azali nini azali ne bomona ba lycée ba binyoka Moïse na nyoka ya Pharaon banzambe abal il faut zala l'église ese belé a pona nini pour étouffer mon centre est-ce étouffer en non mbizi puis la kanimbizi ko ligordo za kambisi oliate ba pepa oceana jour mote autika la yé moko zo bino ba bi mukolo papa ko ya ba ko bundisa ye na ba proche na ye na ba oya ye ba mvola ba bito zongo na malongi yo ngobo ya ngana boya malongi o ngai batangisi ngana mama mulu na boya ngopona yo miracle ya liboso papa zimo mbango sala na mboka ni na village ne batelemela ye o pona ni obikisi mona sero yo mto bwakela ke malade mutu ndeni nika yo tango ye obikisi ye ndeni nika pona nini zala kaka bongo pona nika yo o sala ye bon papa zimo abi bo benga a partir lelo e bendese kwa suna mboko te depuis 1921 ti lelo soza mutu ankamba secteur on a okufi ba okunda wenda kia mbote ingeta mais le rang ya sala accident ba bikisi c'est quoi problème nini pona tina ba tetela mais na prince diva elle vient taper ses plats ça divinité ya on me dit il faut qu'on liaille il faut qu'on expérimenter faut monaï te bon rêver quand vous moi je battu ba comme belé comme saturé et ça moi comédie mais mon bout à lobby ba tata ba mama no rien mais ça moi solo so na iba ina pesa ba autorisation te tandingi Zaire baby ba ko sukola ba mama na butu ba ko sala boy ah soit que les papa diangi na kotima siko religion bonzambe to ememi Congo wa mais to bela non kambo ya mais non lobby donc ça dit soko ye na nkamba mutabe cho libaku ko kende got ba bengi bango ba sala ba ati ba tobia ba dongwe papa bimisaka ba kombo chaque fois tout ronda uti sa onke ba pepa ko séante a vider bango donc yango ba ke ba kiti oyo ba ko sa nini ba ko remplacer bino matiti e okola na bandunda mokolo ozala ba olongola ndunda ba ochabwe matiti yusko fe boza matiti boza ndunda donc ça dingue ko betia li bakute na yema na kamba ba yibinga shosi kuna ba yiba kate mibe boza ba yiba kate oyibi pona nini baboka so ito boki pona nini babatela ba mutuka oko tutisi mutuka zo ba yo eza mutuka lingomba na landa na 5 mois papa conseil direct la silika bi ata bino moko mutu wana zo betia biso mabakutu abetya mabaku so tango mutu azo sala bongo ayibi na kamba awosala kindumba ekobo ndenge lelo tomonaka emblème à Vatican soit disant que catholique mutu yaki na civilisation christianité comme ça mais kuna ba oteka drogue puis film pornographique bango nde basali or volé pas na bango ba momi ba corps ba kongo na biso ba yiba ezakuna ba merki ba yiba ba tout ça est-ce que ça symbole dans la ville sainte te ça m'engage que moi ils ont pas documentaire parce que moi ça la film pornographe bango ba teli boso ba produit film pornographe je suis un cinéaste c'est mamozo talanga mais oui mafia drogue ba monseigneur ma bavadi ba wamela ma drogue ya ono bazo lukisanga et tout ça mais non mais je dis des vectes elle est qui na ba TV5 ba ça la pédophilie mon na 12 ans vraiment ba zuye na sima ya biso bana mibali ba lobi que on est pas lobi qu'il faut qu'on renouveler bible il faut qu'on renouveler so ko zui mona mo eza ko la ozo renouveler force na yo
c'est ça bon Nzambe toni yamoni Hitler quelque part à tomboka mamsu. Donc voilà na total so ba effet oyeba bon Nzambe okutango wapi. Okutango kana nkamba. Donc ça dit pona tuna kio awawa ça dit bazo wele la papa Simo Kimbangu siko tokende oya wapi. Papa Simo Kimbangu okute na nkamba ni par ailleurs. Mais papa Simo Kimbangu ya nkamba pe akoma mibale. Mi yoka océan ezaka moko. Natali sho banzela wa. Omoni mambo papa bandolo na peso oyebaka papi balembongi. Wa benga Nzambe. Et papi balembongi ba lobisa batu na ba mir. Bon tombola. Bazale belé ba sumba na nganda. Ba na boy Zaire zaki tala na bilo africain. Yo tango osala bon reine d'Angleterre aya zo pouvoir na chana mutu na ye. Onga na kata mutu Mobutu ake place musu bakati mutu esimbi baloni makembe boti na jour moko tala qui ça c'est diminuer ba otokotali sa chance tali so ba venir na yo et so bazawa ba on dit ba sali biloko tout il faut bazala boko balisusu poso ki bazate ko pe beba il faut bazala pona ni tango kendo suki mukolo kokutana na yave sa divinité grand boussole au finga soto lo ba papa limisa nani baba mbaka ya mabanga corne wuti na Suisse ezoya papa dia ngenda non lelo o nana boya ka papa dia ngenda na Congo nana oboya azate même biso nyonso tozaki di nombre lo banini papa dia ngenda mino pola papa dia ngenda ndoki pa me ngenda ndoki muyibi obo benga ngai na kadia mbuko nzembo yembi me atongi université asali ba école asali ba bilanga asali boyena boy abalisi bato apesi bato nini atangisi bato se me bino bato boliaka ba mbongo bozo memango tout ça bo coloniser bo bomi bato bo bomi bo tina babilo na bino bozo benga bongo ça papa ya il a fallu ba ne eleka ndeto benga papa dia ngenda Nzambe. Papa qui ah Jo azaka na bralima wa pesa mo Joana mwana simu dai kuta mwana papa simu azanzambe ya papa quoi mais lelo onde azoloti sabato pesi bato ba infrastructure to mo benge Nzambe mais to tika petan lobi to mona papa Simo Kimbangu kianga neta parce que ngai na moni eneki ko peut-être une chance na pour na lobi te mais ça la ba recherche na yo okute na kamba au moni place il kilongo eza il y a trois choses Sima temple na kilongo eza nulle part au monde okuta ngote. Alors yo vraiment bazo kilongo yango bon yo loko lobaka kota kasi muta famille non kota ndeko non kota leki non kota noko pe n'importe au botangilanga voilà lulendo et c'est le conseil so kota na kilongo ngai mais ngai parce que ndon pesa nga ba plan ils ndeko qu'est-ce que ba plan na kilongo na kota makambo na mona kuna ça permet pour na le bon na télévision mais na mona na simba na yoka et transformant ngati lelo ba o ba yebinga ba eso binga na zamu mutali kuku nga ndo lo bate est-ce que lo bano bo na ebete na ndimete na lo babo likuku misila na yoka ki Congo na yoka latin na yoka ki chinois tous les langues mokili na koma na place na yoki yango et ça ba code mon convoiser ye mwana ye tata mona vile c'est une code voilà. Donc, ni n'est parfaite, il y a quoi pour confirmer réellement au papa Simo Kimbangu Azali. Les premières arrogances, jamais. Ni personne. Mais ndeko luanga. Tout ça comme mon na auto mon ndé toujours mécanisa ko kokanisa. Mais au kokanaka kate akobima unique. Depuis nos ancêtres. Ndeko luanga to kompenza ko kita. Tozana émission moko to koyamba to kene na auto ko sujet par sujet. Lelo sengela ki to zwana lolenge ka ko pumbwe étant aigle. Tikana tuna yo nano bokeseni ya spiritualité ya réveil aux églises de réveil na bokeseni ya religion to pe bonzambe ya kimbangiste o kabol pa on na lolenge nini. Bon. Pe pona nini nano bokoloba pas maintenant un biba qui magiste hein balobete l'église l'envoyé l'église de Jésus-Christ par son envoyé papa Simo Kimbangu Yesu Masia mutatinde papa Simo Kimbangu Yesu wana toyebete azali juif tope mondele tope ndenge balo to tangi na makomi ba placer que azali penza mo Yuda abotamana Nazareth tout ça to nulenge to tangi na Biblia. Mais bino bolobi te tozonga na authenticité kuna bomami ki Yesu Masia koto bobengi bato réveil ke bango bambrie makambo bayebi penza mingi te to
Hein? Non, la bengue tu vas vu que tu nous sommes en combat. Bon, si tu en combat, donc il sait que va refaire va mouiller. Continue la question. Voilà. Bosangi si Komboana par son envoyé, par Papa Simon, et donc l'église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbango. Kabole la Bissona. Rêver au Tanyamolé. Ils en ont beaucoup de mouvements, beaucoup de relations, de religions. Pendant la première dynastie, il y a 18e dynastie. Avant, il y a des récits qui ont été babé sabako na biso ba bomba ba safa ba pied ba zoto ezale belle donc ce même natangi l'autre aussi ça te ok biso ça réveille il réveille ba américain ba vanda ki ba faut ba affaiblir RDC Congo vent o ezoya hémorragie wana soki ba tiki authenticité wana d'ailleurs to bana osala ba fizé to mo keda intelligence artificielle en parenthèse biso wa biloko ko loba maintenant na monité. Oh, papa Mobutu tout le monde bassin les CMI et ça la vidéo au son na opeso et ça nga moko to vandi na bande na biso tout to zali nzanza to tena miedi to sali son ya télécommunication to zali baya to sali radio so ta na ba grand frère tout na ba RDC mobimba vande utaki wa ba ça va papa nda pemisa ba ba manzanda to sala ba ndui pour citer que là que ça anadea ezana service mo benga dea na sia ils ont des spécialistes ya religion ya tukuna na kati ba financier bazwa papa adina bala ngata na ba kombo je suis diplomate to tanga to lo bango bazwa papa adina bala ba kana américain mo à l'époque au moins c'est ba yedi biso ba nouveau testament mozaka mikebo ba ndoka bolango fele vent wane ba obligé maréchal Mobutu na président à l'époque accueillir délégation Mobutu na obanga apesi bango depuis wana déséquilibre banda okota ba benga mo réveil. Je suis pas contre eux. Il y en a au bon sens de là mais sont des ignorants. Ils s'adressent mais na ngolu ya nzambe na bango a osale la bango ils pensent que o wana ba lo bandi eza ko exaucer non. So depuis makambo ane ya il réveille mo kanelo woni. Par le contraire, désordre total na lo ba ki on est bandé. Si ko to expliquer cause pour cela on expliquer ka réveil au tinanga ezana ba mouvement et belesi ngana na détail bana to ya émission ya mbalo ko ya voilà est OK les ali papyrus maman papyrus o kaka o to yo ka papyrus parce que au moins ni mabe congolais so ba ndio kalika miko ni wa ya yi journée de la femme journée na bambo balata maputa non singa no simba voilà o banda ko fongola malembe atatu la tsone dans zone de moi ni papyrus aussi mieux oza basina à nord bazui pigment original au Nefertiti notre très chère reine reine africaine et tout ça so fongoli na kati mingi okuta na kati na suka eza na 1 2 3 4 5 oza ba noir tant ba koko na biso ba koti na Gizeh na ville à Gizeh na pyramide ba créer pyramide ba créer dynastie ba créer gouvernement ba créer écriture hiéroglyphe non hermétique déguisé place on a kota qui nazaya place on dit mandombe na kati ba hermétique ba écriture mandombe oui ba grava na ba plan alors papyrus au gouvernement égyptien te pese ngana na pour na sepe qui na histoire na bité ba to biso ba katembe so to ka bible toujours ka Coran mikanda nyoso ba tirer makomi oyo na hermétique ba hiéroglyphe et tout ça nde ba traduire na manière na ba omuni mundele couleur au noir bato ba banani ba mindu 3000 ans avant Jésus-Christ CA les américains autant non bosamide 3000 ans avant Jésus-Christ toi balobi avant Jésus-Christ eza estimation mais réellement toi écoute na barrière X et comme on peut ça lisusu na ba 3D comme on peut ça sous ba né mususu yo lelo simi papyrus mais combien les bateaux en religion a commis docteur na théologie bata c'est l'église a commis éminence et tout ça mais atikali même pas aucun des places source à copie ça qui là aye ba moi tezaki neni premier imprimerie c'est pas en Italie c'est ici na tika en Égypte na bibliothèque d'Alexandre botalanga na otambola première religion religieuse un système boyokani toyokanya partir lelo to banda lo bana 12h te nde bayokana ko sambela ko kanga miso sambala na Angleterre alors tout ça na bobumba yo respectivement parce que les engagés donc tout ça est mis au lobanini
et ça ba malatani ne ba congolais ba benga kadati fils pesoda makada victime ba benga mo prince tout n'est pas bateau on a fait universitaire après c'est Boukani hein pesoda zate si on a natinga ba momi nanga yaki a benga cadavre mbomé momi nanga yi Nicolas oyo ke langa te momi nanga na obeta le cadavre nanga na obeta na bato ba la biso français pe tolo ba ke o to a payer le baga français bien c'est ça c'est n'importe quoi donc pour on la que ba malatandi to memia ngoti na hiérarchie tu vois pas se réveiller outil so yo de fois parce que réveiller et réveiller toté sans pourtant être contre le quoi to non na pays laïque mais to ozoya sikoyo kimbangisme ezali l'idéologie ba koko na biso ba bikaki na yango et ça li mathématique et ça li astronomie et ça li ingénierie et ça li construction et ça li horloge et ça li temps pour temps na mai nde to ko créer temps des sciences mimi et ça li internet la différence il y a réveil na kimbangisme na bani so ko tanga scientifique na indika ka réveil papa dit na bala que ton nom repose en paix na appui ya papa Monsengo ezaki copie na bango basaki na ba américain bon photo ebe dépendé pe ba papier kimbangi c'est pe copie ya bango papa Simon Kimbangu il y a 21 atika église exemple ya famille ba dans famille batikali basali masolo na bango au l'équipe d'abord d'école pire les bani na ko date là ça bango photo au papa Kimbangu azana plusieurs personnes na ka au moins place temple ezali place ndako nezali temple nzeta safu ezali wana eza na mona na opesa pe o chango photo wana nzeta safu o angelo abimangiti tango évangile sala ngana on ba ona mona Robert Power na ida anglais abo sala film na ye asa pe film pornographique et tout ça bino de boutie na ba parler bobia za ngisu ngana idi za anglais na ola so même ndako na ye plan ya chrétien ya nini ya wana na pesi ezaka wana te colonisation ezaka wana te christianisme o ba mupe ba memaki tango roi Léopold assassin o boma des millions de gens atira lo comme même peut-être ezaki yaye azaki cousin ya reine d'Angleterre ya descendant ba Victoria ko sorti o auto kufa o bomi bête de sang maman Ndoki un grand sorcière a colonisé mokila détruit ba humanité bomi bana a financer ba guerre bato ba fieno na mo pe reine d'Angleterre to question azaki président africain na okete bango etika na kolongo na tende olongola c'est sérieux ce que je dis sikoyo kimbangisme et boti civilisation et boti conservation et sali ba momi et créer toke immigration et sali immigration na mélanine biso ba to sali ki mokili et sali protection forêt et créer migrer en Europe na âge glacial to komo vanda wana ba to bandi ko koma to bandi yoko to longo wana toke na Asie netangu toke ko yoka na siko ko sala aparta ki ndoki to bungi sa principe et méthode otozaki na ngo nde place siko peuple viking abotamaki mundele donc mundele abotami création na ko loba lona o mobala demisaka on a compris qu'on a on na maman na manque il y a suffisance à spiritualité nde bimisi l'homme viking l'homme raté mutu mwindu mtakeli mundele mutu mwindu mtabotai nde basaka rapport sexuel mutu mwindu aboti mundele mais mundele abotika na kobota mutu mwindu ata mukolo mote sika oyebi pona nini toja kangulu te ngulu ezali mélange ya kona ya mobali ya momoto na chimie to bosangisi ya moyini nde sala nyama wana bima c'est-à-dire quoi moyini bon na simplifier ndenge bobenga ka Satan pour Satan mutu mususu hein mais voilà Satan bayoka bazui super mobali basangisi na création et boti ngulu yo ba bengi nyama nini impure c'est pas dinde ba boire ni milimo tout ça je ne sais pas c'est milimo ba wapi parce que Israël mambo tout les gars archéologie na bandité pour tout situer Jéricho tout ça tout vous appelez là c'est faux et archi faux excusez vraiment papa Luanga Aigle ce qui te lingine titozwa Israël na Égypte pamba te bela ba na Israël hein ko kene ko yekola pamba to te ko no be ça transport beaucoup la tabangulu oya ba port so te pour bola de batama
Baza pe raciste boité hein. Que ça raciste te ngai te et ça ba américain. Et si ka ko kende ko ye ko la penza oui ba mabomba mi batama lokuta mindele. Actuellement, qu'on se le dise sans sentiment. Sur le plan archéologique, c'est l'Égypte. Ah, après l'Égypte, c'est Bahreïn. Après Bahreïn, Chine. Après Chine, Japon. Après Japon, Russie. Après Russie, Israël ont compté kate. Israël les alliés ba irlandais, ba anglais, ba allemand, ba yokani, ba sangani, ba kena mboka bato ba palestinais, ba boni bango, ba vandiwan. Ce sont des Européens. Israël a mondé la zakate. Ah, Israël les a été que mboka pena ba israélite. Oui, l'état niaou. Peuple de Dieu. Mais c'est nous. Peuple élu de Dieu. Peuple élu de Dieu, oui. Israël, oui, ça existe. Ba Yuda, oui, mais Bazaki, Babantu, Zolo Munene, Zolo Vimba. Ceux au Corolisé, ba image tout le monde, Batu Muntu. Né Bazana Rwanda, Bazana RDC, Bazana partout. Né Bayamba, pe Bapaya, ba Nilotique, né pe Bisoto Yamba, ba Occident. Muntu, Bantu, Israélien, Yuda. Là, ça va au cap d'Afrique, on a ça. C'est pas ça. Israël et ça a mis Kalaté. Ce sont des Israéliens. Nous avons la même père et la fondation, fondateur, la constitution là-bas. Na tout ça. Tant que vous avez beta Manani Salomo, bazo ancêtre la biso babongo li Congo. Moïse babongo li Congo. Limaki yango. Ndeta moto bimi na kati ya pyramide na sali discours nanga ezalaki direct à Roloba. Donc, on les a numérisés, au discours, dans tous les langues, dans arabe, dans l'iobrique, dans la langue nyonso, dans aussi la fin à bino to beta internet Kimbangu. La beta qui Kimbangu bini, dans l'ibota la signification, il y a Kimbangu, ceux qui nous le bani. Ils sont nyonso to yeli le lobby révélateur des choses cachées dans la vie, bien sûr. Kimbangu yo, on a le Gaza révélateur des choses cachées. Yewana autre qui pour inaugurer une musée tata Kimbangu. Dans le camp. Azan Zambé avant différence. Il y a d'autres Moses, il y a Sien. Non, tata Kimbangu avec les lotis de l'eau sur la position de Sisnabino, sur le Obenga. Papa Kimbangu wana na WhatsApp, Siko na vidéo, Azan, là aussi, il y a un avant dans la nation. Il est venu Dieu, Papa Simon Kimbangu, il y a un camp Boussole. Boussole, parce que l'autre Boussamokili, il y a une 4e génération. Quand on a suivi ce discours, on a même fait des arabes, des allemands, des minés, des naïs, la mokilo, la tuana. Par exemple, la prison, petit maboko, mindé bali bolela, qui le directeur on a éditionné, il a colomé maquisani, merci bango, on a mis papa qui m'a au premier homme et dernier homme. À 8 tableaux on a l'objet, bako tango malamoko, na couloir où il a réserve à mission, on a dit non. La caméra est à l'Ibanda. La chaîne animée est à l'Ibanda. La konzamboka mokili bazola. Toujours bimana bino l'Ibanda les places sur la photo et la famille et puis on a la déclaration que toute musique yomo lobby à la première papa Kimbangu. Voilà le même. Azali na kisasa na tiki. Na nemaki tableau o ya tata mokonzi kolo na musée na ba pyramide na se. Parce que yenda qui vont pas arriver bazali comme témoin mon dedans Zambie. Il y a le monaki à la diplomate, tableau na ezalaki wana. Ndeko bini libanda biso nyonso tozwi photo ya famille, asali déclaration à l'obiboye. Bango bakangi biloko na yo te. Olobaki soki oye bakozongisa biloko. Otongi musée. Bakonzi ya mboka ya Congo na l'Union africaine bapermettre baccord esalama na affaire étrangère na biso batindela bango fax. Musée mondial au bateau qu'on a utilisé, place la Kendaki na pyramide, na Kotaki na Kati. Na tout un camo noir, Moïse noir, la prophète Ignoso. D'ailleurs, la manuscrit au bail qu'on découvrir 3000 ans après Jésus-Christ. Et ça, aussi la contradiction, il y a des commentaires au bâti, ce qui na Bible exprimé dans Venise. Bible les Arabes, et Salaman Afrique, tout les Arabes, là, inventé le moment côté. Basengi balobi soki opesi bacondition petit à petit babanda kozongisa biloko na yo ndenge yo moko oyaki na civilisation ndenge ozongi lelo ntango tosilisi badéclaration nga mpe nasali Nero News alakisaki yango
Après, il y a dans la bibliothèque d'Alexandrie, ça c'est l'archive à Mokilezani. Tout ça, les débats, des preuves scientifiques et amis, dans le livre vert, l'histoire des tribalistes. Dans le livre vert, si toujours le babou, et aussi dans la grande bibliothèque d'Alexandrie pour la vie. Parce que nous sommes à l'élo, dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, dans le musée à civilisation, parce que nous avons un tableau. Oyo, il y a papa qui m'a en premier homme. C'est que l'inauguration est au Salama, je ne sais pas si c'est dans décembre, en avril, quand il y a grand musée du monde, il y a des photos, il y a maman qui pas dit ça. Pour nous le premier pharaon, Azali noir ou Tekiawa, Makamolo Maranabiso, oui, il a solo, ce qui va permettre, parce que nous connaissons aux hommes, on a cœur vert, on a cœur brûlé. D'ailleurs, la Kébroni, la musée, on est à Paris, à Jacques Chirac, en 2015, qui est sur Akambola, qui est dans Jourdain, qui est en Afrique centrale. La contredire, on a le Zalaki, à Zalaki, dans le Congo, à Valère, qui est dans Jourdain. Représentant la musée, on a Zalaki, on a contredire, il y a un côté. Dans un minute, papier, dans un minute, diplôme, on va tester. Moi, mon papa, mon sous, Binomo, Bolobaki, Ango, ma camoza, mon sous, en publicité. Badimbali, c'est photos à la pierre. Et tant que scientifique, la rôle de Bapon Nangai, photos à la courage en Canadévis, d'avoir un pesa Makambo, et pas un aéroport, on l'a ici, dans mon fil, vous allez nous amener vivant dans mon tour. Nous ne pas libre, papa, parce que ici, on a pour moi, c'est à moi, on a fait ça, mon émotion. Merci, c'est un ultimo sticker. Pambate, mwana liboso ya Noé. Azalaki nani? Mwindo, mpona nini Eglise ntango ekotaki ya liboso ya Abraham akimelaka wapi? Egypte. Nzambe alobi Abraham, bota na yo ekobota bomo wapi? Kuna nde Joseph atikaka ye akendaki kuna. Kuna mpe bokongeye komona ya Joseph ministre. Avantage nde yango wana bango nyonso bakotaki bomo. Tata na ye, mama na ye, bandeko na ye. Égypte. Nayebi te soki eza na Europe ou bien na Afrique? Na Afrique, hein? Sikoyo wana. Totalaka epa tozokende nini koyela biso. Mpona nini bokonzi na yo foyemonana. Ekomonana mpe ekomonana te. Ekomonana. Ekoya te ekoya te. Merci papa, ça m'a entendu. Tout l'histoire de Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler
vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City. Waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City. Waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Tout ça, donc ça dit, Eza Makambu Eleka Awa. Voilà, donc papa. Avant Bakabolo la frontière. D'ailleurs, Égypte, Eza grand, et sa grande maison. Égypte, frontière, na bandaki, bandana, ndengetoza, ti au matin. Parce que Afrique d'ici des Aranacide, des Aranacide, des Anicolo. Afrique du Sud. Surtout qui n'a fait suite au Mataka. Surtout qui est Égypte au Kitaka. Pour fleuve et pour la Kaya. Et moi, mais j'ai entendu beaucoup de pasteurs, beaucoup de chercheurs. On a un fleuve. Tant qu'on peut savoir au situé déjà, mais ceux qui ont l'andi fleuve normal, n'est pas bandit. Ah, ni les bandits en RDC, au situé sur dans ce côté, quand ni les bandits au Kita, histoire échangée. Merci. Voilà un peu pour vous, pour nous la kisayo, sur le plan science va pouvoir rien. La kisayo, et va pas le. Il y a un lobby, le lingo lobby que science va pouvoir kango, la kisayo. Est-ce que Papa Luanga, à travers l'émission, tu pouvais na quatre Égypte, quitter en Égypte, afin que va pas palper, Tokoloba. Nous avons une collaboration avec le gouvernement égyptien, le ministère du tourisme et antiquité égyptien, pour travailler en collaboration avec tout le musée, la bibliothèque.
ezaka pour le boko moko normalement to sala yango soki batu musu ba rejoindre parce que bientôt là na biso na ok décorer bateau de place to ok na place ba koko na biso ba coréens sont des noirs to la tabino tant to sala wana les japonais bon monaki sont des noirs, les chinois des noirs, les indiens des noirs tout donc ça dit place union so komona civilisation boti sont des noirs. Bokondi mango no kite bozana raison parce que ça fait des millions d'années depuis l'histoire wanato et bebito et bungi yango foko mema batu man au moins tant oyambi pasteur ateibo oyambi bo ateibo eza kombatisa batote bo kende ti bible to bwaka yango te to tanga eza mokanda na biso bakoko na biso ne bakomaki ba manuscrit ava ba traduire en bon malgré il y a des fautes na kati malgré il y a le lokuta mais to kanga moyibi na lo na nini ayiba ki poto réécrire histoire atika pas poto tika la banda to banda olela ba boto na biso bible pasala biso boy non photo réécrire histoire photo réécrire photo tunana photo qui n'a pas preuve oui moi je vous encourage je crois tout ça na 3 colloques autour de ça là au royaume des momies et puis qu'on réécrit histoire les anneaux on va aller au Kenya Luxor au Kenya Sinai au Mona Yomoko après ça aussi Cisco Égypte tant il y a ba découverte et ba archéologie na Congo des places des ala mambo ba sobele parce que papa dernier dans le baboye bimvoa manio c'est dans na Congo central au moins ba ngomba to mona na Congo central na ba bandu na ba Kasai na ba wat eza bimvoa ma donc ngolo ba mabomba mi ba zipa ko ka mabele tant au longo la mabele au moins du jour dès que les gens vont comprendre que c'est ici qu'il y avait le jardin de la vie, c'est ici qu'il y avait qui moto et c'est ici qu'il y a ici place civilisation mais mon délai le quoi il y a oni à qui nous sommes baba site nous sommes baba terre non ils a binoté loin lobby mon père ressemble à ma belleté so bo tiens on changer mi beko constitution bongo la biso to comment on a nenga bien pas mon délai wa ko la biso dès le jour là merci et ko zanga ni bande ko ba ko landa yo ndeko loanga eko senga biso penani tango ko ba ke ba balingi ba mbongo na papa Simon Imbango alobaki boye bana boye ko la botanga bobima et tout ça force il y a papa Simon Imbango eza bateau chacun de nous parce que pour faire des trucs là tout ça nos moninga nazo kende na déplacer na c'est des moyens alors ceux qui paient moyen comme mingi dès que paient musala paient comme mingi parce que ceux qui montent comme on a ni sponsor ya kufuta ba billet ya ko loger alors ça la kaka ndeko to ça ba papa dokolo ba sala ngo ba papa ndombasi ba sala ngo ba papa luyo la ba sala ngo lelo bazate busola zoluka ba papa luyo la sika le pour le banga komi papa luyola na komi papa ndombasi na ko nga nazo exemple ya papa ndombasi au moins pour nini babe nga mona suke pa ba ya Georges ba ya Bernadette et tout ça parce que nga za mona suka papa ndombasi abotinga na musunité mais toi papa Simon Imbango qui na betela tala moi c'est que ça oyebi que papa ndombasi ça la chambre au papa sokela ko la lipa na ye ezaka papa Simon Imbango qui ngani soit lembi a moi soit kiti ayo la lipa loranga est-ce que vous comprenez ba papa na ba grande ba zaina ba papa qui sombe comme ça ça dit alobi bazaka lisute imaginez mokolo papa ndombasi akufi pour le web pour famille ndombasi c'est ba valeur à famille na bango papa Simon Imbango qui on a grand boussole akenda ko yembisa ma papa ayembisa sili ba kiti siko abi akonti au compte dire ata zalaki na ba défaut ata zalaki na ni yoti kala otanga ba défaut ne yeba alobi akoti OK akoti nani wa okota mutu na ba masumu ne limbisami asanza mbete donc voilà un peu le lo so ba papa ndombasi ba komi le to affaibli le bato mbongo bazali so komi ka bendie ba libanais parce que to kimi musika ya source na biso na ko le bango na terme mo technique nkodi na biso to tikia o musika to komi ko luka banzamba bapaya ba le lo o ba riche ba komi ba indien banani ba tout ça alors photo zonga ne ba papa ndombasi ba papa doko ba ina ba banque na ba tout ça mto pesa biso ngo boussole donc ça dit so ba mona ni on va faire un travail musapi mo le rotacilité on va aller plus loin na ba moi so komi kuna yo opposer ba question parce que nga za ndingisa tena ki na opposer à medi ba question nana tia tena poser nani mais yo za te ke za to lukela o kanda to sala oyo ko sengela on va la banda njili to bandi ko filmer ti to komi to continue ba mabulu wana to zui ba image to zui ba archive tango ko ya ba oloba ah to rese loranga ko samelo ko mopanzisa wa kei ndo boye e ko aider ba pasteur parce que ba pasteur faut ba yeba faut boye ko la histoire faut pas dire bla 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 to voilà. Botanga yango pour ça la mise à jour na oyo to zaki akala donc enseignement obenga ngondi lo mona ngolo ba boye mingi o batanga ko ma pasteur c'est quoi théologie voilà théologie no pour moi théologie na to zongo ma to kanyango kadina quoi s'il s'agit de ça la mise à jour mais je suis pas là dedans on peut ça mais je n'ai que ça vraiment et vous allez vraiment m'énoncer cette émission parce que na ningi tozo lingato memelango na standing ningi zo mais c'est pas bon non parce que batu mingi balé kwanga batu mingi balé basombe mapa mingi basombe banini mais et ça m'a bêté et vous allez menacer na ba mindele ndom et c'est vraiment na papa Simon Imbango zolanda ngai a oli maman na beba poza menacer te simangi za drapeau hymne national mbeli boy
nous peuplerons ton sol, ton retour de Samabélé et nous assurons ta grandeur. Et tu vas assurer grandeur. Au jour où Bayo Kanaki, na 30 jours, papa Kimbango a Pesaki, papa Dengue, papa qui soloké, la Pesaki biso indépendance, et ça pour toi assumer, et pour toi les gembo canabiso, papa, maman, tous les gembo canabiso et nenga solo, tout la sabana nabiso, moyen angoyo. So quitté, bali bani ba comme ba président Mboko. Ba ozwa ba banque na biso, ba ozwa tout biso. Po ba zo ngote, to apprendre nde to retombo la kitamboka na biso, to za la ba spirituel, to za ba président, to za la onenge mbanza sanda elo. Merci, to comme na suka numéro de téléphone de Kolanga. So ina repesa plus 243 81 28 95 891 site Arkimbango za mise à jour bientôt ezo zonga www.arkimbango.com ou bien marinef.org bar Jospin ben à l'Union européenne bâti ambassadeur itinérant comme ça d'ordre bar Jospin et tout ça tous ces akaka ou bien à YouTube ou betika loranga bozo peut-être et ça va recherche j'ai pas dit on a bisa solo na lobité na mon sang tout ça c'est reste à vérifier nettoyer ba mais biso to continuer musala mbote na baba landanga mbote na bakimbangisi na basympathisant biso nyonso to bana papa Simon Kimbango ozana réveil protestant au sambela raté mwana papa Simon Kimbango et mbote na sa divinité to ozela boye ina ye auti ko kanga mukila kangi maseke libango na izwami kozonga ne na kisasa eza po kimeza la poete to s'envoler na mepepo eza koya na semaine oyo tokozala déjà na email akozala na Kinshasa après Kinshasa aoke nkamba ndinga zokende kamba na sima mukongo na la princesse akolanda to ke nkamba kamba to petit so na mingi c'est que lamba faut qu'il pas mettre taille donc ah la princesse de l'éternel comprendre c'est ça c'est faut être fier donc voilà. Mais c'est ça. Merci beaucoup Tobeta ambalana tobeta ole blabsono ba africain ba uta wapi donc on préfère au Hollanda batuni ba question batie ba batuni ba ça sujet voilà botine de ce sujet o tokolobelela bongo ndeko soki na keité papa Luanga to mais soki na keité to promettre on va aller avec vous. Voilà, Tokoko ça l'émission. Merci beaucoup. Vous comprendre que balbaki émission oyo. Mutu mo a prophétiser ka ipsi na boy. Maman Tiffany ndengo simbi komba papa Simon Kimbango. Yeba ke okende musika. Abi komba papa Simon Kimbango. Ndengo nzimi kolobela kobimisa ba makambo nyonso wana olobelela yeba ke okende musika. Émission na bino ngoyo bokomisa omnene panza masolo oyo yo tinda ba TikTok na ba Facebook ba yeba sango. Critique eza bien, voilà. Ba critiquer voilà, ndengo ka papa longa koloba. Bo tinda ba question obolingi to poser, to pe sujet obolingi to salela na papa Luanga botinda yango ekozala bien papa Simon Kimbango kiangana azo ya kina bayeba ko yamba bayamba biso to yamba na kinte to kolanda yesu takeisi mamkongo na ye la princesse akolanda poete to kutana to beta masolo kala mingi tena koswana papa Luanga pamba tena zana makamu o nazo kende swana papa Simon Kimbango nkiangani ndenge kaka Bartima yo kaki masolo mingi même kola akutana kina bi ba ganga fils de David aie pitié de moi yesu epsie mona pa mona amona ki tokutani ba lobby yoza kota art plastique au distillé na kota musique kulu tunanga Koffi Olomide ezaki na les millionnaires abi aloa ba yo pe ba blo wango mais ngam fana mona pe vie mais c'était via zanaï na bengi passeport rouge chargé rambol ngam na vie to préparer au moni na isa kulu to Koffi Olomide bo ngana voyager OK na bandeko yaki c'est tout so komi mamno ici so esimbite wallahi ngalo bana bango lo motuna ba rock bodo tuna kulutu waze kwa na obaka ya okatanga moto Koffi Olomide na pari ya komeli na bipecho ancho. Merci beaucoup. Au revoir. Publier, aimer et partager l'émission. Bateau Bomonique, Bozana poste à la princesse na de Kolonga, Toko mana Égypte, to Bandawana, Bisika Bako, Papa, Tokene Bambo Kamsusu, Benga de Kolonga, Tunaye, Ezo Senga, Nini, Poete, Afrique, Eyeba Makam, au Congo, Eyeba Makam, Oyo. Même à la chaîne, Abisso, Antoine, poste à l'émission Oesa Nini, et les capotes, Baba vérité. Ciao. Allez, Yambalo ya taba pastel bakokata.
Ok, toquez à Roland. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamakandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pe